Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Alors nous continuons toujours avec le sujet de JB Mpiana. Nakoloba trote mahambozo bimara seko bima mambo somo. Alors na otike na bino live oyo bola d'explication ba prophétie et bima ya ndenge na ndenge pona JB Mpiana. Alors révélation moko eza a prophète moko abengi alobi nzamba laxi mambo somo après 9 ans ba musicien minene bakufaka. Atangi ba Pepe Kale, ba Papa Wemba, ba Madilu, ba Luambo. Donc atangi na ba écart ya baliwa na bango ezo coïncider qu'à 9 ans. Et puis tenant le ba troté, non le banangai troté bino moko boyo kamarambo. Na éviter congolais peut-être azela kaka soki likambo koi des prophéties bimi to eza prophétie vraiment euti et pas nzambe. Bino moko boyo kana matoi na bino moko boyoki et puis ozonga na commentaire pour na ko pesa explication à mambo bino bozo keza ya solo eza ya lokuta comment vous trouvez vos pesa ba point de vue na bino. Alors merci beaucoup na bino bato bolanda biso ceux qui vous ont pour la première fois n'hésitez pas surtout de liker, commenter. Bato ba benga ngai un grand merci na bino. Bato bazo encourager na bato pe bazo finga en tout cas ils ont la qui sa éducation boza nango boza ba parents mingi baza ba parents na bana ba pesa éducation mais aoya na commentaire pour finga en tout cas na éviter sur pesa pe ban éducation ka finga wana. Alors sans plus tarder mes amours, télévision et radio té bolanda no ba révélation à somo e bimi na mamboyo. Na roloba troté live ils a tellement mon live quand ba message ils a tellement ébélé. Alors, sans plus tarder, mes amours, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Donc, avant qu'il ne make sure au like vidéo, please, au perdre l'eau au moroté, like la vidéo, au aimer, au commenter et au pesa les sous makasi au yela rabino les sous bad news. Alors, sans plus tarder, let's go. Est-ce que son est bien? Bonnie. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour madame. Loba non parce que après na live ya liboso bakataki botema na ça live na ngena loba na ngena kana tia sifika sur metema yo lobi oza pour participer yango na otia yo après ngana otia na sifika sur pe la carte na loba na otozo ka bonjour lidanga question c'est bon na ebite so ba oyo kabiso na chemi da TV na ebite so ki ba oyo kabiso. La famille Boana Lid Bossa Abisso signe s'il vous plaît. Baoyoka. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Na bien bino depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Naza un serviteur de Dieu, la prière a tellement fort dans la Congolais RDC. A un message moko en tout cas on a prié, Dieu m'avait révélé ça. Et na bando luka mwanini ako lobango tellement que on a nzamba pesa yango autorisation au lobango te mais ezo sala nga pasi na yo kango na mutema na beka loka na mona ki émission no mambo bando lobela et tout ça qui na ba été fona participer na loba message wana yo zana ni papa oza nani o pasteur oza évangéliste et oza nani naza évangéliste on va en Afrique du Sud ah oui na Shalom Ministries aux en église na yo moko bien au sambela à l'église ya pasteur monsieur non eza église na biso c'est-à-dire quoi eza église ya pasteur na ngazali visionnaire na za second na landi na sima ouais na tremena evra na kati église wana OK tozo yo ka yo pesa message on za balaki sur
Oui, message naza nango eza boye. Ozomona na musique na biso, na musique ya RDC ezalaka chaque 9 ans après décès à un grand artiste ya mboka na biso ezalaka na mususu alandaka. Sokotali okomona après 9 ans oui. Ne basinya ba pacte na bango basala na bango bafula bango diaka fula bango. Sokotali na 1989 ezalaka na Franco Luambo Makiadi accueilli 9 ans après en 98 Pepe Kale accueilli 9 ans après en 2007 Madilu System accueilli 9 ans après en 2016 Papa Wemba accueilli et 9 ans yango ekoki c'est le tour maintenant ya JB Mpiana o tout bomona wana c'est ainsi dit l'Éternel vous en aventure o tout bomona parce diable azo sala EG ou asalaka Maréchal Mobutu que non olingo kufa pesa biso 5000 personnes potikala aux envie ba 2010 okonaka ba makambo Mobutu asalaka diable akosaka ye apesi akwesi ba avion na bazibida asali ba makambo ebele na ba famille na bato ba okende wana ezaki po asomba place o ezaki ya ye Mobutu peke ya tikala bato bakende o diable akosa ye tout le monde a aussi bon sabatouana. C'est son temps de partir. Au Cameroun, d'ici au comme juillet. Ah bon? Na 2 mois wana. Pour bien à boloba. Moi na minute ba tumsu ba lo bate. Ba lo bate ba fandi kametan ka wa ku fandi ba no bona ba paye. Exemple a révélé la bonne le bien déjà les autres ceux qui le 40e le je pense que le 23. Le 23 mars 2025. Voilà. D'ici au comme juillet ou août année oyo. Qui bien bien doit partir pour mon on doit enregistrer ma mot. Et puis tout pour mon wana diable encore c'est pesa ki ngani po ya azo banga liwa lingi ko kendete. C'est-à-dire mutu tout va proposer bon pesa biso e po yo tikala. C'est-à-dire comme 9 ans ici koki. Donc c'est-à-dire ekomi R ya JB ya kokende. Alors ba oko ça e pesa mutu boy po kendete yango azo pesa en désordre, c'est ça? Voilà, c'est son temps. 9 ans, 2016, depuis Papa Makoufaki, Tilelo 2025, et ça lit déjà 9 ans. Selon ma camarade, après 9 ans, il faut m'envoyer qu'il n'a donc 9 ans et coquille. Tout à l'heure, on a dit à Sali Basique Zaki, il n'y a pour rien. Il y a pour récupérer des baboulika qui ne mou kalinga bende ba être mort cher à qui n'a pas ensemble. Si quoi on est constant yo moko sala chaque 9 ans au monde ba mise ba kendaka ou ezanzambe mutala kisayo. Eza constaté, eza message prophétique na mo nazwaki yango ya ça dit depuis le 24 novembre 2024. Nazwaki yango. On a no prière na ngawa ya 7 jours nazwaki yango. Message wana et puis révélation wana ya komona changana moni ngai na ndazabwe na botami na 1990 90 c'est-à-dire tant que Luambo wana kufa ki moi j'étais pas encore né Luambo a kufi na octobre 89 na botami na septembre 90 donc une année après na botami c'est-à-dire na ebi kutuye kututeka par sa musique ne na yoye bai déjà constaté ça message ngai na landa pe ba musique na bango te Talanda ngo pendati. Mitango na yoko kuyenza ma revelinga pesinga na souks. Kema kambu tubo mona wana. Eza kana ye ese koki akende. Bona okipe de nile saloba kianga lobi mise moko mune na mboko azo kufa matanga ekombota bi mubinzi se moko mune na mboko azo kita. Mais atanga ekombota. Basala nzambo bazo prier à solo nzambo wala accepter bango déjà. Ba o ba prier avec profondeur na sincérité nzambo wala accepter bango. Mais ba o be baze la kaka eloko sala ma pe ba yake o tala mboye boye wana ndisko ba yeba ba faux prophète. Vrai prophète ba yeba dans soli kambu salamité. Alobi ango bien avoir. Voilà. Tant au bon la rali kambu salami au monde bandoli batoni si ba YouTube wana o tala mtu kwa ina message. On nzamba la kisa kinga boy nde to moni message mo ebimi océane o mutu moko pasteur mo ba komi o na lobaki yango déjà o jibazo kufela mwana kala te bango ba bimusaka ba message so likambo parce que yo lobi jiba kufela mwana nini papa poto tango esala matam su batu ba balanda pe ba musique na bango te balanda ngo pendati tango na yo kuyenza ma revelinga pesinga na souks kema kambu tubo mona wana
eza tana ye ese koki akende bona okipe Denis le saloba kianga lobi mise moko munene na mboko azokufa matanga ekombota bi mubinzi se moko munene na mboko azokita mais atanga ekombota basala nzambo bazo prier ya solo nzambo olakisa pe bango déjà ba o ba prier avec profondeur na sincérité nzambo olakisa pe bango mais ba oyo pe bazela kaka eloko esala mapeba yake o tala mbwebwe wana ndisko ba yeba ba faux prophète ba yeba ngendo soli kambo salamité alobi yango bien avant voilà tant au bon na likambo salami au mona bandole batondisi ba YouTube wana o tala muntu kwa ina message on nzamba la kisa kinga boy nde to moni message mo ebimi océane o mutu moko pasteur mo ba komi o na lobaki yango déjà o jibazo kufela mwana kala te bango babimisaka ba message so likambo ça parce que yo lobi jiba okufala mwana nini papa tango esala mata msu batu ba ko pe oluka yo po opesa pe numéro de téléphone opesa pe église na bino olobi jiba okufala mwana nini Zamba pesenga 2 mois les entre juillet na août. Donc entre juillet na août to perdre jibe piana ya solo. Voilà, au monango. Hey, au monango. Makamutu au monane salama. O tu au monango apesala ninga zo pesa bateza po asomba place na ye. Atikala kaka. Ya tikala. So na micho so ba pesa ta mwana no olinga mingi boyo tikala micho za na shwata osala. Ata ba pesa pesa daida osala ngo. A osala ngo pona ya tikala. Hey, pour la diable au sande ye po ya kende. Yenda okenda matakita vous allez voir ça. Ça ma kamba signa au moins andi maki star qui leader no so wana tika aluka basala nzamba bien a renoncer la makambu to ba fétiche tout ba kota depuis des années wana zui grâce à bénéficier na grâce divine. Donc ce qu'a renoncé ba makambu na ye atika yambi Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur wana aobika aokufa te na mois na juillet août. Aokufate so andimi mais on est bango qui star wana za kati na ye aluka vivre loko la mutunyo sauter ba frère Patrice ko monaka ata ex papa chéri eloko wana ndo obo ya walinga vivre kaka ke mutu mo bo star bo ebunga linga vivre kaka bongo e bo eloko wana ndisko ko boma epe kaka parce que alingi ya tika za l'envie aluka ba vrai parce que na minute ba sala nzamba solo ko mi moi passe surtout na monde pe na Kinshasa. Est-ce qu'il y a pena message parce que nzambe papa oyebi ke nzambe basakana na été parce que souffle de vie to nango ya nzanda ko retirer à tout moment. Est-ce que marambo yozo loba ya pe nzambe mutatali so ke jiba okufa na juin juillet ou août. Maman, écoute, c'est la toute première fois on a participé à la live monté sur YouTube. C'est-à-dire na les gars be monté. Donc depuis na ye awa oya depuis na ye awa ça fait déjà 7e année na ngala za mboko yo na participer na live mo na YouTube te ça des am message nga mo na zwa ke mo tant nzambe koki basala nzambe ba prier ya solo nzambe pas zo la kisa ba bisika baza il y a aussi d'autres baza la possibilité ya koloba ngo te pour l'instant mais rappel na zaki na ngala possibilité pe na posa koloba ngo pété mais tellement on a fandi hier na moni susu na ba YouTube panzani mwana jiba kufi na se référer na ba révélation on nzamba pesenga le 24 novembre 2024 mais mwana ngo suka ye yo biro ajibe mpe na batindi succès ka songa ya olobakeze yete so yo nzamba ngala tionde nini tant que déjà a succès ka songa ye ko olobake ba biro ajibe ba yebisa ya olobake mwana o azaka ajibe te jiba kutaki ye mukele maboko ya mama na ye ko nzimani ezala mwana ya JBT ezala akutaki mukele maboko ya mama na ye omona minute oyo batu tu bazokufa pembeni na ye wana yaza leader makambo na ye bisayo je n'ai pas à se justifier beaucoup na yango tokangaka motema tokende ti na bamwa oyo napesi wana vous allez comprendre omoni message ya nzambe bakakola yango te badiscuta siri yango te parce que na makambo ya nzambe Mona yango ntango yo lobi parce que Denis alobaki nazwaki pe temps ya kolanda ete Denis atanga ya kombo te alobeka mutu mo bise mombo ya munene na okufa mais alobeka kombo te omona za na prophète makasi nazana ayebi déjà mais du fait ako loba pete parce que ça déjà connu oyebi ka soko pesi mutu akufi olobi boye koma ba problème après ako loba te mais ninga za wana na kati na ye. Mais il mo pe Denis le sa muta monda zaka na bango pe na ba monde moko ba yebani c'est que yepa yebi ba never wana après never muta kufa après never musicien akufaka
wana ngai na yebi yango te mais nga na olobelo makambo nga nazwaki na révélation na yebi soka komona titokoma na moi otokoma na jieto uti omona ngo epa na ye kaka mutu musu te so yo nzambe tanga lobela kiyo parce que nga na yebi nzamba aboma te nzamba aboma te en fait so nzamba alingi jibe tanga mususu alinga oloba noke papa luka jibe osolo na ye obondela pona ye po akufa te parce que nzamba alinga to kufa te ya linga nde to se repentir to ya na makolo na ye to se repentir alors yo nzamba lakisa ko na forme ni alobela kiyo ke jibe okufa juillet août ou ayebisa ki okeke kobondela pona ye ou luka bato bokende bosoutenir ye bobondela pona ye po achanger ayebisa ki na sens nini en fait yo toyeba nzambe apesaki nga autorisation monte na luka alakisi nga ike eza na musicien na biso moko okufa ekuta na koti na profondeur ya prière nzambe alakisi nga ye na moni elomine na kombo na ye mais ole nzambe alakisi oke musicien na biso moko azokufa jibe azokufa akoka olakisi oka ke bobondela pona ye bosoutenir na baprière po abima na musique wana abima na mondo aza na ngwa yamba Jésus Christ comme son Seigneur et son Sauveur oyo alinga toya pa na ye. Les saluets individuels, nous on peut les faire de notre côté. Mais les grands problèmes, les asco mutu paye moko. Donc on a bien nzamba laksa batu ba bondela pona batu. Ne Bible dit que le fort soutient le faible. Omoni. Nzamba lakisa kake muto yo azala perdiction bo bondela pona e po ya pa mais nzamba ko laksa que alaksa bino ba évangéliste que muto a okufa. Mais na ebite so ezala bo mamba nzambe omoni nde ezana nga nazopriye kole na osala ngo na ndenge na nga mais yebe mutu ye moko d'abord est-ce que aza na volonté ya korenonce mpe na makambo oyo aza nango ya mabe wana est-ce que aza na volonté wana bakoya basangani 1000 paster mais so na motema nalobi ke nga na obima bisika na kota te mais priere na bino wana eza nango pa envers priere po esala bien il faut mutu a renoncer la makambo ya salaka ya mabe soit bakisi bandela makambo mabe de to sala ba délivrance ndala sorcellerie lobi ya assassiner pena lobi na tiki a présenter bino ba bloka bande ko pratiquer comme ba fétiche na ye pour ça li prière moi be prière le kana kimia mais ko prier mutu moko bola na ba bloka na boma na ko bloka bomi nzoto o mona ke bongo esala meloko te so linda ba révéler makambo yo eza makambo za ya solo amizelo ko ya na ye kaka na aventure te. À mon âge, c'est la toute première fois depuis la Boutama à participer à la live. Et là, on a message. Parce que tu as insisté, on est dans la live, parce que beaucoup na kati de la live, on a insisté, on a dit, ok, non, quand tu as live, on a dit, on parce que je suis fatigué, on a dit, mais yo, on a débit, après, on a dit, on a succès. Donc, yo, église évangéliste, église Nabino Ezawap, en Afrique d'ici, s'il vous plaît. L'église d'habitude dans la Johannesburg. Comme église au Shalom Ministries. Shalom Ministries. Na nini na ville nini olobi? Dans la Johannesburg. Johannesburg bongo yo kombo ozomi na kombo évangéliste nani na kati église wana. Soko boy na oko lobo s'il vous plaît. L'église d'habitude dans la Johannesburg. Kombo église Shalom Ministries. Shalom Ministries. Na nini na ville nini olobi? Dans la Johannesburg. Johannesburg bongo yo kombo ozomi na kombo évangéliste nani na kati église wana. Soko boy na oko lobotiki menga na otuna nga ka ba question. C'est pas vraiment important qu'on peut ça combo oui mais là on a lobby là so ba to ba fana na foot si on va se renseigner sur Shalom Ministries ya pasteur Bob ba ebiango ba omona ngo ezali za église munene ye bani pe bande ko to ba congolais mais ba zimbabwéen ba sud-africain ba kota ba prière. Donc voilà. D'accord. Mais est-ce que dans Nzamba pesa ko message wana ilo ni yo yibse Nzambe obondela ki elo ni yo singela jibe pa Nzambe obondela ete? Voilà une très bonne question. Ngai de ma part tant to la to bana mikena ba grand frère nanga to banda ko mona ba misidi ki wana to landa na ebi na bano yo kai pe tant to la mais tant on a eu révélation wana et tant que mona na Nzambe d'abord on a prié ki masenga ki Nzambe asala e grâce asala e faveur. Mais la prière na wana na tikali ko za réponse mo côté Nzambe ya propos ya faveur on a singela ki na ebité. Pourquoi? Parce que Nzambe Dieu n'a pas d'amis. Il y a des gens qui ont 10 francs. Nzambe l'accent bayi dinga 10 francs. Obandi ko Nzambe pas la question non Nzambe am l'accent makamundenge aningi. Quand moi je priais na retraite na 7 jours na côté prière te pour na yi.
asala mabunanga vi nanga mona ministère nanga nzambe alakisinga makambo ya mutu moko boye artiste pe ya mboka nanga donc voilà eza te ke ngala bano prier pour na ino nzamba sepeli kake sepeli sali boye dozwa message ya alakisinga alors ce qui est important ngai nzamba pesinga pouvoir monter que non luka yo prier le non ça dit ye moko bifikaza na bato ba na entourage na ye soki bayoka makambo bayoka osolaki mpe na pasteur bob pasteur na bino église ntango oyoka ozwa message wana est ce que oyebisaki omekai na kobetela ye yango nasololaki na ye alobaki réponse na ye ezalaki ayebisaki nga abi que la volonté de Dieu soit faite donc nayebisaki yango ye alobi na nga kaka bongo ok nga sikoyo nazalaki nango chaque fois ntina omona bamakambo eza kosepase autour na ye nayebi keza ya blazo sali bazikisaki c'est l'homme message nzambe alakisaki nga depuis le 24 novembre 2024 ozwaki message wana le 24 novembre 2024 c'est ça voilà oui d'accord mpe na makambo nzambe abaki babiloko oyo to esala modele na bantu osala yango mpo apende baetre che akende na bango eputi azokosa epesaki ngani mpo oyo tikala bazokosa ye nzambe arevele nga bitala ndenge bando osala ex président na bino diable asalaka ye mpe boye ndenge osala ye boye ndenge mpe baosalaka ye apres ya kobende kaka omwa ye moko azwa conscience aloba te andima tika viaki star wana ya bamusike atika renoncer na mambo wana akoma siko aluka basala nzambe avre andima so bapriele ye arenoncer na makambo wana epo akomi kovivre mutu normal ana bamusiki te boyeboye wana kozwa grâce na nzambe mais soki alingi arésister na mokili avivre selon bacontrat selon baparte basigna ti azalaka star ti akokufa wana nde sikoyo neva oyo ya mbala oyo nde eza tour na ye so nana pesa bango neva wana bango bamise bakotaka loge moko mpo bango loge yango epesa bango nyonso neva bien ndeni parce que nga nayebi bamusicien mutu na mutu asimbaki sida ye na ndenge na ye bon ndeni babanda opesa bamise nyonso ya congo 9 ans après 9 ans fo moko akendaka bakotaka bango nyonso loge moko bien ndeni condition ya 9 ans neuta wapi condition ya 9 ans ezaki bango monde baza wana nga naza na posa koloba wana life te bango monde baza wana bayebi baplace oyo bakenda kokota bayebi eza message ya nzambe bayebi baplace oyo bakenda kokota c'est-à-dire à partir ya baplace wana nde mutu wana ataya bango tulinye na bango to bamisien congolais ka baoyo baleka wana baoyo basikisa makasi baoyo bando asala soki abimisi album bato baotelema na bavictoire baolanda baalbum wana bolanda album lokwa bolanda final ya coupe du monde bato wana nde bango baleka baplace wana eza bamisie nyonso te ya congo eza oyo bakotaka loge wana parmi bamisie congolo bakotaka na loge wana c'est ça eza c'est-à-dire parmi baoyo balekaka bakote wana bango nde ta oyo nde eza sikota na bango eza sikoyo teke bango nyonso te po eza na bamisusu mpe bakota na bango bakesho olingo osalela nzambe tali yo soko olingo osambela satan tali yo soko olingo ozala mokonzi tali yo soko olingo ozala ndumba ozala moyibi etali yo wana ezali shwana na nzambe mais ntango sikoyo okomi kosala babiloko mosusu le contraire nde biso bakomi kokondane yo ndenge leta akondanaka biso na se ya moi oyo nazali na kokondane yo mpona bainfraction oyo yosali mpona makambo oyo yosali mpona eloko oyo wana azozwa lelo basanction pourquoi parce que bazali kokondane na baacte oyo apose na Congo. C'est ça. Pourquoi biloko kolinga teke biso toya siko kotelema mpona kokondane nani chimempiana na babiloko oyo azosala eza bien que faire personne ezebele soki bino bokomona yango eza facile bopesa bakombo na bino balongola soki 18 personnes wana etikali soki combien batia bakombo na bino vraiment bosalange yango basalange bakombo ya bato wana batia yango ya bino ko bino bolinge mingi bokende siko botala misala yango ndenge nini ezala soki eza bongo botika mere tranquille biso tokobanga te liwo eza mpona motu tu me ngai nakokufa te na baboso baya mosu pampama ya motu moko batelemi aya koloba te o te parceke bino botelemi boboso banga te motu wana akosala ngai rien parceke nga naza na ntina na ye te mpe naza na makambo na ye te na asocia na makambo na ye te me nazoloba nde ezali verité ya bamasolo ndenge nini masolo ezali motema mabe kindoki fali tomoni awa fali azosala batransfer ya babibembe te mpe kongo eza kongo azwi ya kisasa ke nango ya pari ake nango mai ntango motu wana azalaki malade asala yango te azwele visa boye ya kotambola kende otala bana na ye me bazeli ya kofa tozokritike tozokondane babiloko wana ya mabe
Pour la Bible, ça là qui bien, mais si quand on est pour la chibre, et comme si on finga mutu, mère NK pour le baner ma bebo, t'es qu'elle est pour finga. Boye bisa mutu na bino ke apona biloko na ye eza bien assez sacrifié ye moko to mona awa ba Michael Jackson ba so ba biloko na bango pesa bango no pema ta ekomi na ta ye moko akina tika bana na ye aso mbongo na ye to tika pa mama na ye banana bilo pe bosala yango na kobanga le wate omone so ba biloko na yo oui eza bien eza so na yo salela me bana na yo famille na yo tika bango omone yo moko sibe pena na famille na yo kaka joni mutu sala na bana bande kuna basala na bana te vraiment osomona donc bino nyonso na bokoma na babrasar na makolo mama na bino aza na pota brasar na makolo yo moko pota brasar na makolo osolete baduka babrasar na babrasar te bongo te osomona ote kende we eza kaka moko donc ezali kindoki ezala oyo sedin ezali nyoka ni butaswaki voiture na ye eza normal te papa Roger. Oui, siko batiango lokola ke voiture na ye moko kuta ezala kuna ora musala na teka ba biloko wana eza eloko moko omona eza eloko moko bazulu beloko moko bamula eloko moko mama na eloko yo moko eloko moko rio eloko moko na ba eloko moko bino nyonso wana yango lobake eloko moko ezali anormal omoni moto aswaka bato mingi na makolo eza nyoka nyoka azoswa soko ozala nyoka na yo donc eza ya yo atela yango mpona yo moko me kotika ye te ke omoni abanda koatake bato wana bazoya kosala mosala ezali kompani bazokotisa mbongo epai na yo me ezali te ke yo sacrifiaka bango na nsima ya mosala na bango wana nde eza fo omoni nde toza kokondane baacte wana mere message na yo eza wana donc bato batika yo tranquille osala mosala na yo ndenge ozosala ya kopanza sango kolamusa bato omoni ezali éveil patriotique oza kolamusa bato na communauté oyo ya biso na babiloko ezali na koleka donc biso tokodenonse yango tokoloba oyo ezali ya koloba soki verité ezali oyo ya kokumisa mpe soki eloko mosusu ya malamu esalami ke tomoni yango bien tokokumisa yango eza nango problème te tomoni awa frère Ekole akendaki na Gabon naza kosuta frère Ekole akende na Gabon awa tomoni ke frère Ekole moto ya liboso aza na orbord na générique asalelaki président tomoni ke frère Ekole na orbord or sikoyo après siku après toye komona héritier na jet ski to soki frère Ekole azalaki te héritier akozala na jet ski te toye komona fali awa aye kozwa bwato oyo ya biso ya mboka oyo ekendaka na basankusu na babumba kuna tomoni ye na banana na kati ya bwato eza na mabe te omoni ntongo bazali kolanda guide eza problème te tokoloba yango te ke biso bato tobandaki yango fa to bango bazola te eza mabe te kopi ya bien ezali malamu me soki tokomi na bakopi moko oyo ezali ya mabe ezali kobebisa vie ya bato wana nde eza bien te toyebi ke bon motu tu na mokili akokufa na ye me tika ta ya motu na motu ekoma na ta na ye ndenge nzambe atinda ye na mokili eke ezala bien donc mere message vraiment yango wana. Merci papa Roger Denis. Ndeko Jean-Louis okoloba to koloba te ndeko Jean-Louis okoloba to koloba te yaya yaya ronflé kaka bino bafana jibe na yebi ke tension ezomata so koloba te yaya ya rien qu'on peut faire tolingi bato bakoloba so omoni koza nofana kwiti yaya azala no na kwiti na yo biso baoyo tozalaka deya réveillé déjà donc kifana kwiti eza te c'est ça qui s'agit c'est ça qui s'agit mamba kifana kwiti parce na yebi te donc bakofi awa bazosambisa bafere donc jibende mosantu yaya bonke nana lifeli allo okoloba to okoloba te papa omikangi déjà micro ok comme okangi déjà micro tokitisa yo bandeko eza likambo te ke bato so balingi jibe te non ye moko etamboli na ye mabe NK
Na zelaki obenga ngai lobi obengi te. Eh, yara kindola isabana te. Ok, allô? Ok. C'est pas mon âge. M'a appelé. Bafana JB m'a appelé. Mon toit là, bonsoir, donc ça veut dire que toutes les hommes vont soutenir JB wana. Nabana basi, ça veut dire que boba pédo. Parce que un monsieur qui couche déjà avec des petites mineures, nebino bo défendre. Ça veut dire que bana bina basi, ce va vianguli bango pa tata mikolo, vous allez soutenir déjà des gens pareils. M'a appelé. Peuple congolais, ngana moi na poto, mais moi na poto na bizaleli moko bizarre. Allons de kotozo kayo. Oui, bonsoir, NK, c'est Diana Chai. Ah, Diana Chai, ma belle, lobby boni bébé. Oui, nena bakake, JB, azana pota na lokolo na mole bi na quiz. Po alata, coupé à Bermuda. Ya vert, na ete so bandeko bazana, tozana ba on live so ba yebi. Ba monango, JB alata casquette à vert, chemise à vert, bermuda à vert, il y a côté à genoux, na ballerine il y a vert. Alors, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous assure que Boyoki live est tellement moulaï. Ils ont vraiment moulaï. Nous tapé ces explications naïe, ma prophète, ma lobby. En tout cas, il est au Senga, Najibe Mpiana, allez la moi naïe, na kimia. S'il y a des choses à réparer, il faut réparer. S'occuper promes athées, azaraka nase à ma ensemble parce que il y a d'autres choses tout le monde dans les réseaux sociaux on peut négliger, mais ezali makambo ya solo. Alors, et l'autre quoi il s'accorde à JB Mpiana a prié ma casse parce que tout est dit, nyonso ba lobby awa. Donc, sur dans les commentaires à ça espace ezawana, isa pour nabino. Botika ba commentaire nabino, bo partager, bo liker. Et la biso vrai kitoko. Merci en tout cas. Merci énormément. Nabino bozara fidèle. Bolandara biso tina souka. Merci. Partagez massivement nos vidéos. Aimez et commentez. On se retrouve next time. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.